A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Andeko balandi ya emission na biso ya Lingala la pesi bino mbote sika nyoso bozali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lelo na lingi tokabola bongo mai matali mawa. Oyo bato oyo bazali koloba mingi kingana botama musulman nazali musulman, papa nanga zali musulman, koko nanga zalaki musulman. Kozala musulman ezali papa te, ezali mama te, ezali koko te, mais ezali bongo yo moko bokolisi ya bondimi na yo na ndenge otangeli na ndenge pe oyebeli Islam. Mingi pe okotune osambelaka te mpona nini akoyebisa yo peut-être auta na famille ya songolo to ya pakala oyo balaki bato ya minene na Islam. Mais yebaka yango ke mokolo ya jugement, mokolo ya kiyama, papa mama akobikisa yo te, bolamu na yo na mabe na yo nde bakosambisa yango epai Allah subhanahu wa ta'ala. Abongo na poko ya lelo na lingaki tokabola hadis moko oyo ezali kolobela mingi sur la foi personnelle na mokolo ya jugement mayenini nani akozala responsable ya péché ya nani akotelemela nani. Ekutamaki bongo mokolo ya ezalaki avant liwa ya toma ya prophète nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant liwa na ye azalaki na mwana na ye Fatima radiallahu ta'ala anha. Pasi ya liwe lekelaki ye makasi jusqu'à tel point mwana na ye akomaki kolela makasi, susi esalaki ye makasi, akokaki komona papa na ye te na douleur wana azali ko traverser. Alors souci na bokabwani ya ye na papa na ye amonaki ke papa na alingi akufa, ayokaki pasi makasi ya solo penza to mwana biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abengaki mwana na ye Fatima radiallahu ta'ala anha, alobi na ye na litoyi, alobi na ye ya Fatima, alobi na ye loko na litoyi. Fatima atiki kolela komi kosepela, esengwelekaki makasi ti prophète nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amonaki eteke mwana esengwe komi makasi, abengaki ye lisusu, alobi na ye loko mususu na litoyi, eloko wana ya mibala alobaki na ye mwana komi lisusu kimia, aza kosepela te, aza kolela te. Alors après liwaya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam batunaki Fatima radiallahu ta'ala anha eloko nini elelisaki yo makasi tango prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobaki na yo kolela ya solo esilaki okomi lisusu mawa me ozalaki lisusu kolela te ya solo prophète Fatima